Mwana nzamba solo balaka bongo te. Tant mboka na ye ezo vivre ba défaite. Mwana nzamba solo au lieu a tchola, au lieu a finga, au lieu a simba, bamso mona, bamso ko simba ba autorité, bamso ba ko tchola, bamso ba ko sa non yango wana te responsabilité ya mwana nzambe. Mwana nzambe sa responsabilité yango tolinto mona. Responsabilité na yo étant que patriote, vrai patriote ya mboka. Étant qu'un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu, tu as une responsabilité face à ce qui se passe. Bienvenue le Seigneur. Tokoki kotike la nyoso kaka bamampinga na bisote. Tokoki kotike la nyoso kaka mokonzi mboka te. Seigneur to chaye poids. To chaye poids na lo sambu ko soutenir les prières. Ko soutenir ye même na maloba na biso oto obimisa ezali ko sunga ba autorité ya mboka oh zamba pambola bakonza mboka zamba pambola les forces armées de la RDC. Que Dieu vous bénisse. Je vous soutiens dans la prière. Que la grâce du Seigneur soit votre partage et que l'Éternel puisse bénir l'autorité suprême de la RDC, son excellence Fatou Beton. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Nous vous saluons de partout où vous êtes encore à ce moment. De retour sur ce plateau, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard Offier, autrement dit, la machine de l'Éternel. Soyez bénis, bienvenue le Seigneur. Vous êtes au Canada, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au Paris, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis, Swaziland, Madagascar, au Togo et à Cameroun. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée en ce moment et que la grâce du Très-Haut soit votre partage. Vous êtes toujours branchés dans cette chaîne intitulée Prophète Richard Officiel TV. C'est une chaîne qui vous édifie, qui vous transmet des informations et puis c'est une chaîne qui vous enseigne la vérité, qui vous donne la connaissance de la parole. Et c'est une chaîne qui amène la lumière dans les ténèbres. Bienvenue le Seigneur. Je pense que nous sommes presque au milieu de la semaine. Et nous sommes presque à la fin du mois de janvier. Bienvenue le Seigneur 2025. Je vous souhaite bonne fête. Vous êtes aux États-Unis. Et surtout, je n'oublie pas saluer ma fille du cœur que j'aime beaucoup. Furakavugo, sois bénie ma fille. Je te salue. Je salue Papa Jambungu. Vous êtes partout à Thaïlande, soyez bénis. Vous êtes en France comme Papa Jean-Rémy. Soyez bénis, soyez bénis. L'apôtre Agé, vous êtes bénis. Et je vous souhaite une nouvelle an. Une nouvelle an. Bienvenue le Seigneur, année Yasika, Makambo Yasika, na Sambeli Zambé, que Ngolu Naye ezala toujours partage nabino et surtout Nazaliko Sambela pour na mampinga nabiso ya FARDC na sengi que grâce à Nzambe ya accompagné bino bozana kati ya bitumba. Que l'Éternel puisse vous soutenir, les forces armées de la RDC. Que la grâce de notre Dieu vous soit accordée et que l'Éternel vous soutienne. Et je n'oublie pas vraiment bénir le chef de l'armée congolaise, le chef de l'armée congolaise, son excellence Fatou Beton. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Que l'Éternel bénisse la RDC. Que l'Éternel délivre la RDC.
que l'Éternel donne du secours, d'un soutien à la RDC. Le Dieu des prophètes, la RDC, c'est un pays où il y a des prophètes, où il y a des hommes de Dieu, où il y a aussi des enfants de Dieu. En tout cas, dans ces pays, je sais qu'il y a des vrais hommes de Dieu, bien que nous sommes combattus, mais jamais abattus. Nous sommes là, Tolobaga, chaque fois. Bende le kokitate, bende le kokoyate, bisope simana katna simana mboka, simana mampinga, simana mukonza mboka. Si ma bien-aimé dans le Seigneur, il y a FARDC, nous sommes des patriotes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bien que l'église a un parti pris, mais je suis congolais. C'est pourquoi je n'oublie pas soutenir mon pays. Je dois soutenir mon pays à 100%. Je ne dors pas, je soutiens mon pays, je soutiens mon président, je soutiens mes compatriotes, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez fortifier, vous l'embattez parce que tous en Zambé, ou à Zobunda bino longo, tous en Zambé, ou à Sima nabino, ou à la Peliboso nabino, Bozo Bunda bino mon côté, n'est-ce pas ma commune en Zambé, Ezali Koloba. Restez calme, l'Éternel combattra pour vous. Oh, que Dieu bénisse l'autorité suprême, son excellence. Fatou Beto, bienvenue le Seigneur. Je suis là et je viens dans la prière. Je suis dans la joie. Pour être dans le sambo et Zambo to Lukaka. Zambe a confirmé biso elonga. A confirmé biso elonga que malgré ekozala moi ma tata moi ma kasime ngai Nzambe nasina pesi elonga pona mboka na ngai. Alors bien le Seigneur na ye na kata retraite il y a 7 jours elongo na basala Nzambe biso tozalaka so tomoni likambo na kata mboka avant même to le kana krato to te ya sous parole de Dieu to kenda kanan ko luka mokana Nzambe na kata lo sambo na kata mabondeli. Alors je voulais dire à tout patriote du pays de la RDC que cette affaire te concerne. Tango nyoso yozo bonde la Nzambe na loba quand même na église na tango yo totikana na makambo pesanga libala totikana na makambo Nzambe pesanga mbongo totikana na makambo Nzambe pesanga mutuka Nzambe apambola notre sœur femme Tamar ou alobake si jakolela si jalibala totiki nanu yawe atomba mananu totombola nanu Nzambe pona mboka Congo totombola nanu Nzambe pona bafade se na biso po ete tangu yazo tombwama bien-aimé de le Seigneur bitumba na biso ezokita yangwana makomi na Nzambe zoloba quand vous aurez élevé le Fils de l'homme vous saurez de quoi il est capable sokomoni makambo elekeli yondelo bien-aimé tombola Nzambe e makambo wana tangu Nzamba mati makambo na yo ezokita. Vous êtes branchés dans la chaîne intitulée Prophète Richard Nimi Officiel TV. Nakata chaîne oyo boza béni. Nakata chaîne oyo boza délivré, boza éclairé, boza liko accueillir connaissance. Parce que c'est une chaîne qui ne transmet que la vérité. C'est une chaîne qui n'enseigne que la parole de Dieu. C'est une chaîne qui ne soutient que l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes encore devant vous. Et par cette grâce que nous avons reçue, d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans vos bureaux, d'entrer dans vos voitures, que ce soit où vous nous captez en ce moment, vous nous captez même dans une voiture, vous êtes dans votre maison, au boulot, vous êtes devant votre téléphone ou devant votre tablette, soyez bénis. Vous êtes en train de suivre l'homme de Dieu. Alors, bienvenue Seigneur, je pense que je suis aussi parmi les hommes de Dieu au Babon de Laka. Pour Namboka Congo, Nameka qui kozwa ba appel ebele, Nameka kozwa ba question ebele pour na bateau balanda kabiso, bamsuba na France, bamsuba na États-Unis, bamsuba na Togo, bamsuba na Madagascar, musus kuna na Canada, États-Unis, Amérique kuna, basa tellement ebele. Oh bah mes prophètes de Richard, je pense que ce qui se passe dans notre pays la RDC, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que votre Dieu est en train de dire. Alors ma réponse est pas une abondance que tozali nan koluka volte ensemble
Tozali ko bonne la Nzambe, que le Seigneur puisse nous montrer sa volonté et ce que nous devons faire. Mais je pense que to kotaki tozo ko bonde là et tant on a ko pesa message oh bamsus batikali. Dans 7 jours à ma bonde to kotaki to ça déjà na 4e jour ya ma bonde na biso. Boza ya ko pambwama ozo landanga na moma oyo ko bossa na ko sabonete parce que na chaîne oyo o ko zwa lumière et loko na sengi na yo kaka hein. Na sengi lo offrande, na sengi yo s'abonner pour te soutenir chaîne oil parce que la seule chaîne où ils allaient koloba vérité, ils allaient la chaîne intitulée Prophète Richard Nimi Officiel TV. Hein, la chaîne oyo ya bino bana mboka atako bozali wapi na bike bande ko na biso bazana chela bande ko na biso bana Lubumbashi na Bukavu bande ko bana Goma bande ko evele pe bazana niveau ya Boma Matadi Bozana Kasangulu Bozali partout et surtout bande ko ba benga biso na niveau ya Cameroun boza ko pambwama. Alors bienvenue le Seigneur na ye na message moko et tokotanga pe ba question oyo bana Nzambe ba komela kinga na bipai nyonso oyo bango bazwa mani mais eyambo to banda ko veikile message onkolo auti ko pesa biso et sengeli to banda na kati na lusambo parce que ma commune ensemble lobi en toute chose fait tout ça de prière en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous allons prier. Tendre Père le Dieu de miséricorde et de Dieu de grâce. Seigneur, nous te recommandons ces moments, oh Dieu. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons à ce que tu nous parles en ces moments, à ce que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse de parler à ton peuple qui nous suit de partout dans le monde à Dieu. Et que c'est lui qui aura la grâce de suivre, Seigneur, cette intervention. Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit éclairé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Oui, boza kopa mama. Alors, nalina nous eyambona pesa message. Onzambe apesinga na kati ya mabonde linarba kati chaque fois benga moninga hein. Partagez pe lien oyo. Partagez parce que makambo na olobela bino yango nde makambo oyo zo salema hein. Makambo na olobela na kati ya moma oyo yango nde makambo Nzambe au sala pona mboka na biso yango nde Nzambe makambo nga kokisa hein. Makambo na nalobela bino bien le Seigneur. Premièrement na kobandela na message te mais ozolanda kosuka na nzela te landa makambo tina suka tina suka pour saisir sens ya makambo na transmettre na population to na peuple de Dieu. Alors eloko nini ya liboso na lobela quelle est notre position, la position de l'église face à ce qui se passe, face au pays, face aux épreuves, face au combat? Quelle est ta position en tant qu'église? Quelle est ta position en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta position en tant qu'église du Seigneur face à ce qui se passe? Hein? Ta position, ta responsabilité. Hein? Responsabilité na yo, en tant qu'église, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un oint de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu. Quelle est ta responsabilité? Responsabilité na yo izanini. Pourquoi Nzambe apesinga makambo na ya kolobelango? Parce que oui que na bane belé ba osala bana Nzambe belé ba commettre ba erreur belé hein. Mboka na ye ezali kotungisama, mboka na ye ezali na makambo ezali kolekisa. Biko mona mwana na Nzambe ye aliko sani azali ko telema lisusu, azali ko critiquer lisusu, azali ko tchola lisusu, azali lisusu ko zoa ba fausse information, azali ko sani, azali ko beta lisusu pona mboka na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, oza mwana Nzambe, oza patriote, ozali congolais, ozali mofandi ya RDC, atako oza na Brazzaville, atako oza na France, attaque aux États-Unis, mais tu as une grande responsabilité. Hein? Na place yo obanda ko seka. Ebele tango bamso ba yo ki boy boy. Babandi ko sepela. Bamso ba lobi bon, toloba kinini. Omonie talaboy. Babandi ko critiquer ya bango mboka. Ya bango mboka. OK. Mwana Nzambe ya solo azala kabongo te.
mwana nzamba solo balaka bongo te. Tant mboka na ye ezo vivre ba défaite, mwana nzamba solo au lieu a tchola, au lieu a finga, au lieu a simba, bamso mona, bamso ko simba ba autorité, bamso bandiko tchola, bamso bandiko sa non yango wana te responsabilité ya mwana nzambe. Mwana nzambe sa responsabilité yango tolinto mona. Responsabilité na yo étant que patriote, vrai patriote Yamboka. Bien le Seigneur, tu as ta responsabilité. Étant que vrai Congolais, tu as ta responsabilité face à ce qui se passe. Étant qu'un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu, tu as une responsabilité face à ce qui se passe. Bien le Seigneur, tokoki kotike la nyoso kaka bamampinga na bisote toko tike la nyoso kaka mokonzi mboka te senge to chaye poids c'est to soutenir ye to chaye poids na lo sambu ko soutenir les prières ko soutenir ye même na maloba na biso oto obimisa ezali ko sunga ba autorité ya mboka oh zamba pambola bakonza mboka zamba pambola les forces armées de la RDC, que Dieu vous bénisse. Je suis un roi de Dieu. Je vous soutiens dans la prière. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Et que l'Éternel puisse bénir l'autorité suprême de la RDC, son Excellence Fatou Beton. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est notre règle de conduite. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 à partir du 7e verset. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous recommander comme une responsabilité? Parce que la responsabilité de l'Église face à ce qui se passe dans notre pays, face à la politique, face aux rumeurs, face au combat, aux épreuves. Ta position, quelle est ta position en tant qu'Église, corps du Christ? Mais tu as une responsabilité que tu ne peux pas ignorer, que tu ne peux pas négliger. Et à part que l'Église, cette responsabilité est concernée même tout vrai patriote. Yamboka RDC. Makomi na Nzambe ezoloba na mukanda ya Jérémie chapitre 29 verset 7. Makomi na Nzambe lobi boye. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Je répète, Jérémie chapitre 29 verset 7. La Bible dit ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Nzambe oyo akela likolo, Nzambe oyo babengi mokonzi ya mapinga, l'Éternel des armées, ye alali seko na seko na mapinga. Bien-aimé, yende mokonzi ya mapinga, Zambe na biso, wadali mozali sina likolo penase, wadali mo pesi na pema, wadali mo bateli malam, yende alali kolo baboye, ete bolu kakalisusu malamu ya mboka, oyo bisika ngai Nzambe na memaki bino, bisika ngai Nzambe na memaki bino, pe bobonde la ngai yawe Nzambe, mpona bolamu mboka wana, poete bolamu na bino ezali ko dépendre na kata mboka wana. Bien-aimé dans le Seigneur, biso ba chrétien, biso ba congolais, to simbana, to na bomoko na lobaka chaque fois, même si kana zali ko kamba église, ya Nzambe, la main puissante de l'Éternel, na lobaka na bana Nzambe ete soki chrétien azali ko ignorer responsabilité na ya ko prier pona mboka, ya ko prier pona bakonza mboka. Bien aimé, déjà ozako bima na kati na volonté Nzambe, ozadi libanda volonté Nzambe, siko yebisanga nanu balobi ke bolamu na yo ezali ko dépendre na kata mboka oyo vandi, bolamu no ezo dépendre wana. So soki yo otelemi un vrai congolais, otelemi ozo finga mboka na yo,
Otele mozo cholamboka na yo. Yende na yo kapena mutumba wala bakaka. Kabiso na Congo tozo bate. Soki Congo tote ozomo na makanisi. Makanisi ya mutumoko. O sentir kaza mutumo lokola. A rezona kate. Alors baketo te katamboka. Bandeko. Il y a des fois tomiye baka. Congolais. Il faut conscience ezala. Même mata au Kenya au Canada. Même mata au Kenya en France. Même mata au sali 50 ans. Na kati ya Paris. Mais mboka na yo ezakaka mboka na yo. Na ina isame bandeko baza na France, bana Paris, bana États-Unis, bana Canada yaya. Ata okenda mboka na yo ezakaka mboka na yo. Nde Nzambe azali ko rekomanda biso ke tolukaka bolamu ya mboka na biso. Na inalo bana Nzamba olandanga. Na inaloba na bakonzi baolandanga, na inaloba na patriote o bazolandanga ke Nzambe azali ko rekomanda biso ke toluka bolamu ya mboka na biso, bisika biso tovandi. Ononga na koma na ngai français, ononga na koma na mutu Canada, ononga problème ezate, me balobi lukaka bolamu ya mboka na yo. Lukaka bolamu ya mboka na yo. Deuxièmement, eloko Nzamba lobi sambela ngai Nzambe pona bolamu, pona bolamu ya mboka wana. Sambela ngai Nzambe pona bolamu, pona kimia, pona esengo ya mboka wana. Poete ngai Nzambe na koyeba na kosani kopambola ngo pe bolamu na bino ezali ko dépendre na mboka wana. Yaya, je ne pense pas que yo muto kenda France. So ki pena oyoki parce que biso tozondima ke Congo ezo kangwama. Biso tozondima ke bakonza mboka ba croiser maboko te. Biso tozondima ke Nzambe asi atelemisi déjà ba élément oyo ba azo utiliser pe mokonza mboka latisiye na sagesse na mayele pote abikisa mboka oyo alonga bitumba oyo umeli des années et des années utatangwa bakoko na biso bitumba oyo umeli et umeli bien le Seigneur. Mais si kon Nzambe asi apese biso déjà mwana mboka o azana susa mboka bino bo seka bo chola mais biso basala Nzamba solo beme Nzambe asi atalisi biso ke na nzela na ye Nzamba o délivrer Congo pe Nzambe a o changer position il y a RDC. Nous n'avons rien à craindre parce que nous avons la foi en Dieu, à ce Dieu-là qui nous parle du jour et nuit. Ce Dieu-là, alaliko lobela biso, alaliko asire biso, nde tozali toujours ko soutenir mukonza mboka na mabondeli na biso, tozali ko soutenir les forces armées congolaises, tozali ko soutenir ba autorité oyo baza animé na bonne volonté, ba hypocrite mais ba autorité oyo baza na souci ya mboka Nzambe na biso apambola bino makasi bembe le Seigneur. Alors to bondela un vrai Congolais, un vrai patriote, un habitant de la RDC, tu dois prier tellement dans le sambo. Zamba yoka kayaya. Mokonza mampinga mondeka babanda bakonzi biso ba bunda kuna les forces armées nde ba bunda Nzambe ana capacité ko multiplier bango mutu moko akomi 10 000 personnes mutu moko akomi 10 000 fois mutu moko akomi 10 000 fois bazo bunda na armée ya Nzambe. Nani akobunza armée ya Nzambe yaya toza na Nzambe na Congo nde mwana mboka yaya telema na lusambu bondela kapo na mboka na yo luka malamu ya mboka babi luka malamu ya Congo luka pe bondela Nzambe eza na butu na ndako na yo tona ba intercession na liko senga na basala Nzambe ke to bondela kapo na mboka na biso pe pona ba konzi na biso Nzambe akoyeba na ko pambola ko kangola. Pourquoi bolamu na ngai prophète Richard ezala kalibana mboka te bolamu na ngai ezala kata mboka Congo. C'est pourquoi je dois soutenir mon pays, je dois soutenir les autorités ya mboka. Que Dieu vous bénisse. Alors bien-aimé le Seigneur, moi na moko eko poser une question. Papa Nzambe na yo, bonjour prophète. Toyebi ke olobaka toujours vérité. Toyebi toujours que olobaka vérité. Voilà. Maman moko abenga kibiso akomela kibiso depuis France. Toyebi ke olobaka toujours vérité et puis olobaka ainsi dit l'Éternel. Alors Nzambe na yo
alobi nini pona makambo ozali koleka na kati ya Congo. Voilà. Merci beaucoup na koki kotanga pe kombo noté na yebike depuis komela kinga message oyo ça fait déjà 5 jours mais na tikala ko répondre te soko kolanda bien mais intervention oyo nebike Nzambe akoba ko répondre. Alors Nzambe alobelinga apen Nzambe albike elonga ezali certaine elonga ezali partage na biso. Donc ndeto abo toza peuple de Dieu to ali mboka ya Nzambe ndeto abo na kata Congo ba na Nzambe azali excusez-moi na kata Congo ba sala Nzambe ya solo bazali jamais Nzambe akolinga défaite ya mboka oyo pe Nzambe na biso ataka Nzambe justice Nzambe fidélité Nzambe justice jamais Nzambe akozwa eloko ya batu kaka boye parce que mabele wana bazo bundisela biso eza ya biso moko ba congolais bakozwa eloko ka ya batu ka boye te baboto lango Nzambe apesi bango ngo pe balonga jamais Nzambe za Nzambe justice Nzambe justice. Donc justice ya Nzambe yana ezali ko salima déjà pona mboka Congo elonga ezali Nzambe lobi ke alingi alongisa. Bientôt c'est la fin de ce combat. Suka ezomonana. Sokera babakambo salema utata banko koko. Mais la fin de toutes choses est proche pour le combat de la RDC. Voilà la réponse que je voulais donner à notre bien-aimé qui nous a écrit. N'ébike ba question, ils a ébélé mettez le marque TV, ils a lingunga moye to ba na kokoba koloba parce ba osala biso de signal. Mais pour être Hollande continuité nango parce que koleka li susu prochainement. Mais abonne-toi d'abord. Partagez aussi ces liens pour soutenir un plus grand nombre de gens. Que le bon Dieu vous bénisse. Que l'Éternel bénisse la RDC. Qu'il soutienne les autorités et surtout l'autorité suprême, le président de la République. Et que Dieu bénisse notre armée, les forces armées congolaises. Que la main de l'Éternel vous soutienne dans le nom de Jésus-Christ. Ciao.